tata ba mama bandeko na pesi bato nyonso mbote bakolanda life ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala Bibanata topesi balosako kuna na bandeko kuna ya Kongo Mfwa Kongo Mavula na Luango na Dioso bandeko ya RDC topesi bino balosako awa to biso topesaka basango oya bato ya ba diaspora awa lisanga ya bandoki lisanga ba cyber vampire bato bapumbwaka na butu babengi bango ba cyber vampire bapumbwaka na butu totangelaka bino bango na bakombo siko basuki bakomi kobundana siko entre bango bandeko ya Kongo Mfwa Kongo Mavula yangele boyoka o ezali realite ezolekana ezana basi na mibali o bazana kati internet awa mosala bango moyibi mosala na bango moyibi ba video bayebi tina internet te bayebi tina ya Facebook te mosala na bango soki moto asali video na ye bango bayi koyiba bakomi mosala ba photo montage e moto ali boso ezali nani Edi Minkayi na BKM Bencha Bilal na Roland Levi Nitu ba champion ya koyiba biloko ya bato ya kosala ba photo montage Edi Minkayi Nkayi Edim Roland Levi Nitu BKM Bencha Bilal na mwasi o babengi André Rodriguez Luemba alias Tete de Bikos mususu na Los Angeles komo na ye Olga Musutu Misutu donc o tozo lobawa Edi Minkayi akomi kolela 1800 euros azolela 1800 euros azolela 1800 euros e nani ayika infiltre bango ezali nani Roland Levi Nitu akoko infiltre bango akosi bango alebo pesanga mabonza nga na keno kokotsa bokilo boloko bango bapesi mabonza 1800 euros nde kuna azo kosa bango kaka akamati drapeau na bango aplie atie kuna mwasi o babengi o Roland Levi Nitu azana poisse abimelaka bato na butu motakala Regis Mvuminana Aristide Bobebi si basi babimisaki bakamango nyonso tout na polele akoma kosala fin de commerce Edi Minkayi motalokuta moto azana kati ya keti ya reconnaissance moyibi ba photo ya Clarisse Akwala mosala kosala ba photo montage e famille Edi Minkayi mama Edi Minkayi na tata Edi Minkayi boyebisa na mwana na bino ko biso na bino toza famille te nga naza mota nibolande te naza niboleki te Edi Minkayi osuki na chaîne na yo moyibi na chaîne na yo oyo ko dénigrer Alema Banku oko dénigrer Norba de Paris oko dénigrer Lionel Ngamba bosuki na chaîne na bino lokuta bosuki boyoki le 27 octobre le 27 octobre boyoki ndenge nini Emmanuel Macron azongisi basali cérémonie pona ko zongisa ba objet d'art o ya ba béninois boyoki non boyoki ngo bien ndenge nini Emmanuel Macron président ya France azozongisa biloko ba ya Benin yo Edi Minkayi o zanga bakoko tala bakoko ya Clarisse Akwala bango yo zanga bakoko ozana kati ya keti ya reconnaissance tala bakoko ya Clarisse Akwala ngoyo Clarisse Akwala delaki Emmanuel Macron te pona lakisa bakoko na ye oyoki edi yo Edi Minkayi yo moto moyibo kono ko yiba ka mingwele na la nuit du poule yo moto kono yiba ka bakponga na la nuit du poule omoni biloko ya bakoko ya Clarisse Akwala bango ngoyo
Yo na Clarisse Akwala boza famille te, boko tika la jamais boza ba famille te. Yo wuta na Mali. Oyoki? Yo wuta na Mali. O wuta na sud du Soudan, yo wuta kuna. Ozolanda. Yo wuta na Mali, o wuta na sud du Soudan. Yo mosana yo za moyibi, oyiba ba bingwale na la nuit du poule yo. Oyiba ba bingwale na la nuit du poule. Et yango siko bino bozo kosa basi na internet que bino bozana makamba ko sala nde kuna bino bozo zo mbongo ya basi wana ozo ke no pesa na Roland Levin tout. Et Roland Levin tout infiltré bino allez bino 1800 euros mateli les yeux. Et moto ya ka infiltré bino ya liboso zaki nani Isidore ya tonga infiltré bino as bendi bino mbongo. Et Roland Levin toi ya infiltré bino a bendi bino 1800 euros. Yo pasteur à l'okuta, pasteur ozanga discernement, pasteur à talaku. Yo mama edim nkayi tata edim nkayi boye salamona na bino azali a talaku. Azana l'okuta azana moyibi. Mosala ye ko yiba ba photo ya bato. Ko sa ba photo montage. Osuki yo edim nkayi osuki. Ndengo bozali wana. Bino nyonso likita na bino nyonso tu bosi bosuki deja. Bozana eloko moko te obino bo relaxa na bato. Eloko obino bo yebi kaka moyibi. Lokuta manipulation. Na basi na mibali. Eloko obino bo yebi ni yango wana. Ye dim nkayi mateli les yeux mateli misongba alobi nini? Alobi ko soki ya lingi akende ko teksa. Akende ko teksa chaîne na ye na PCT. Ma bossa ni ko PCT azama mboshi, bazama mboshi eko baza batalo nord abossa ni yango. Kenda ko teksa chaîne na ye pa Nibolonk et pas ba Nibolande. Kenda ko teksa chaîne na ye pa ba Nibolek. Kenda ko teksa chaîne na ye pa ba Nibolek. Kenda ko teksa chaîne na ye pa ba Nibolande. Yo edi minkayi. Tango yo yaka ki pa Clarisse Akwala que Clarisse Akwala ngana ko fongola ba chaîne na ko fongola ba YouTube na yo. Wana mwana kite que Clarisse Akwala zaki na liboma. Yo edi nkayi edim. Yo ka komo na yo nkayi bo wuta kuna na Mali. Tango yo yaka ko contacter Clarisse Akwala que ngana ko fongola ba YouTube na yo. Wana yeba kite que Clarisse Akwala zaki na liboma. Mais soki yo kamati ba photo ya Clarisse Akwala c'est ba photo montage. Motali boma ezali yo. Motali boma komi yo edi minkayi yo. Bosuki. Bolingaki Roland Levin tout ayake pa na bino. Mais Roland Levin tout a beti bino babala likolo a bendi bino 1800 euros a ke a lebina ko yako pesa ta explication moko te. Allez, foutez-moi le camp. Au moins nga sali bino ha 1800 euros akabati 1800 euros na nko oyebi eloko nini ya salaka Roland Levin tout boke na ko tuna Eric Bandu azwa 500 euros Eric Bandu ali yango na nko. Donc bokoti si poisse na kati ya makamu na bino ndenge bozali wana Titanic bandiko jinda bokomi ko lela 1800 euros et moi si mususu nani j'ai tout malalu oya kena ko longola bilamba oya kena ko lia Gervais Mbumba et bokoti si poisse na kati ya makamu na bino poisse na poisse bosuki edi minkayo bandiko lela 1800 euros. Et ça na ba vrai ba journaliste o bazali ba lela mbongo te. Mais bino bozo lela 1800 euros, bozo lela 4 euros, bino pese pas Isidore ya tonga. Mateli les yeux botuli. Discernement ezate. Kaka la haine. Radio ya 1000 collines. Radio ya incitation à la haine. Radio ya batama boma le bola edi minkayi. Bo banda ko loba pona 1800 euros, oko banda ko lela pona 1800 euros. Tongo midi poko ko banda ko lela kaka pona 1800 euros. Oyo Roland Levin tout apesi bino bata bakolo bino za ba mpuku na yebisaki bino. Na leboke na ko tala ndenge nini beka M Bensa Bilal. Basali ba photo montage bazoluka ba mpuku.
bampuku wana ezalaki yo Edi Mikayi, ezalaki yo bino ba Gervais Birangi, ba Joe Curtis, ba Bernard Renard ni bino bampuku bomoni ndeka bendi bino 1800 euros na malembe nyonso bendi bino 1800 euros bosuki. Nalobaki na bino ko tokomi na tango oyo sikoyo we ya bakoko, tokomi na guerre ya bakoko e moto akobangisa moninga aza te, moto akobangisa moninga aza te. Bilo na bino ezali nini? Bilo na bino eza moyibi, bilo na bino eza manipulation. Angona bokomo tendre la main sikoyo na PCT aya ko secours na bino, aya ko somba chaîne na bino. PCT akoya ko somba chaîne na bino. Kenda ko teksa chaîne na yo pa ba Nibolande, kenda ko teksa chaîne na yo na le sud, kenda ko teksa chaîne na yo kuna na le sud, kenda ko teksa ngo osuki na 1800 euros bandi ko lela. Bo banda siko kenda ko sala sud Congo na bino na 1800 euros, 1800 euros na bino ezana kati maboko nani ya Roland Levin tout bosuki. E bo tala ba archive ya Clarisse Akwala ngo. E tango Clarisse Akwala bandaki azaki na posa na binote, atikala ko benga binote boyoki, atikala ko benga binote o ba archive ya Clarisse Akwala. So boke kuna na Congo boko mona ba archive ya Clarisse Akwala, so boke na Angola, so boke na RDC boko mona ba archive ya Clarisse Akwala boyoki. Clarisse Akwala azana tina moko te na bato na ba vampire na ba cyber vampire ba pumbo na butu bino sala o pumbo na butu yo Edi Mikayi oyoki. Opumboka na butu oza moyibi osuki e soki omoni lisanga bandoki esengeli oganga bozali awa ba cyber vampire, bozali awa na mwasi musutu wana oya tikalaka jamais kosala na Nicolas Nyon. E siko tokomi face à face fara oyoki yo Edi Mikayi oyebaka ke Bernard Renard na Roland Levin tout ayebi bino 1800 euros wana bakenda kotala Olga Musutu afinga Clarisse Akwala. E yango wana siko ngana belelaka komo na bino pana koloba ko bino bako saka na ba mama na bino na ba koko na bino ba esclavagiste na ba tata na bino na ba mama na bino na ba makango na bino na bana na bino boyoki na ba tata mwasi na bino na ba noko na bino. E grana bino to sa famille te e to kotika jamais ko sa famille na batami yipi boyoki bosuki. E tozo yebisa na ba Nibolande nyonso ba Nibolek ke mwana na bino Edi Mikayi akoyi bwanga monene, akoyi vrai bwanga moyibi abandi ko lela 1800 euros alobi ka ko teksa chaîne na ye e pa ba mboshi ya ko finga, alobi ko teksa chaîne na ye e pa ya ba mboshi ba dans le nord akmo ke le teksa chaîne na ye kuna lokuta chaîne etuli chaîne etuli chaîne ye Edi Mikayi etuli alobi akomo teksa chaîne na ye na PCT lokuta Edi Mikayi atuli ba vampire batuli Olga Musutu atuli ba chaîne batamo ya lokuta ba escroc ba feman bosuki nako zela bino le sika wana na baki dako zela bino le sika wana na zeli bino le sika wana esiko na zui bino sikoyo e ba preuve ezali e yo Edi Mikayi o yibaka ba photo ya bato na kati internet ba preuve ezali okolongola ngote okotika ngo wana omoni ale mabanku na tango basalaki sommet na Montpellier, sommet Afrique France, Emmanuel Macron atangaki kombo ya nani? Atangaki kombo ya Ale Mabanku. Oyoki? Awa na kati Allemagne. Ba livre Ale Mabanku bazo traduire yango na allemand. Wapi yo? Ezate. Elikita na bino lokuta wana. O ezana kati ya France wana likita na bino yonso tu ya lokuta. O boko kosela Sadio Makambu.
o boko kosa la Aristide Mobebisi makambo o bozo kosa Ndorba de Paris makambo bosuki bozo kosa Alema Banku makambo bosuki bozala kosuka bino ba Nibolande boyoka vrai bien bino ba Nibolande yo Gertrude Malalu mwasa lokuta olobi ko famille ya Clarisse Akwala moko ayakaki na ndako na yo ozana lokuta ozala moyibi yo mwasa ambelaka masanga ba marche lokuta lokola mwasi yo babengi ye nani babengi ye Karina Perez Itula mwasa lokuta bino mozala lokuta bino signer contrat na nani wapi sasu dégage na bino bozo sala boye choué na sasu dégage na bino esiko Jimmy Nkayi akoma okenda ko texte chaîne na ye pa PCT akoma okenda ko texte chaîne na ye pa PCT shame on you bozanga dignité bino ba Nibolande nazo yebsa bino mwana na bino o ba bengi Jimmy Nkayi akoma okenda texte chaîne na ye et pas ya PCT. Alors monto alo kuta mususu ni nani ni Alain Kipo moto alo kuta akende ko luka ba silipi ya basi na kati ya hotel moto alo kuta mondele lo kuta yo Alain Kipo oyebi ko Roland Levin tu ako zwa mwasi ya olga musutu wala misutu na yena Bernard Pongi ba fika Clarisse Akwala yo Alain Kipo yo ofinga mwasi ya Ndorba de Paris et sikoyo boye sikoyo Roland Levin tu asuki wapi 1800 € ya mabonza ko benda 1800 € ya mabonza a détourné 1800 € ya mabonza Aristide Mobebisi sa belela ki déjà depuis kala c'est la fond de commerce bokanga di matoyi no tango Aristide Mobebisi alobaki ye abenda kambonga sala fond de commerce bino kanga matoyi mais siko bosuki wapi omoni bino ba Nibolande bozaka na lokuta bino ntokosa Pascal Lisuba na ba Nibolek na bino na ba Nibolande na bino lokuta bozana lokuta basi ko mibali kaka lokuta na lokuta wapi ubades na bino ezate eloko moko fonctionne pas na bino te alo bokumo kenda ko tekisa siko boye Jimmy Nkayi akomi ko kenda ko tekisa siko chaîne na ye et pas ya PCT Jimmy Nkayi soni moto ayiba kami ngbale na ami du pool osuki oyoki osuki ozala moyibi oyiba kwa photo ya bato oyiba kwa video ya bato et bo suki siko Roland Levin tu o abimela bato motakala ayibi bina 1800 €. Roland Levin tu ako yoka na parente. Pona titre ya nini ya président de la diaspora. Boyoki. E bino bolinga ko benda ye pona bosala eloko na bino ya Sud Congo wana ya bendi bino kaka mbongo ake. E bosuki obandi kolela. Nani oleli te yo Jimmy Nkayi. Nani oleli 1800 € te. Ya lokola Isidora ya tonga intellectuel mabonza intellectuel azanga 1600 €. Mateni les yeux association ba bato ba poisse association bato lokuta association bato mi yibi bosuki e komi siko tango motako bank sa moninga zate e face à face fara e ba koko nanga bazaba koko na binote boyoki ba koko ya Clarisse Akwala bazaba koko na binote bosuki